fait bien. Loro nazoloba presque naloba chaque fois Congolais aza complexe moko Ya sakanate. ya kosakanate. En plus complexe en cause d'infériorité. Oui, ça te mona donc nanga pe vraiment balekinga na complexe moko. Satan de mutalo. Ouais, wana Satan. Satan mituna. Mboko, oh mboka nini? Wana siko bonjour hein. Bonjour. C'est bon. Vous ayez un atteint alors comme bang. Moi ça va me raba frère bani. Donc elo monte timakambo ya bayo basali o. Donc bate poto likola popo. Donc comme popo. Kinshasa popo. Comme poto. Namoni kutu savo, yengu tu savo propre. Moi salité ça na basket awa. Bizarre salité ko zangate. Tellement grand-père qui salité ko zangate. Wow, e baki samili sus. E komi popo na popo. Bango. Nini? Fuenge ya bosoto. Fuenge bosoto. Fuenge bosoto. Eza fuenge bopeto te. Ndeto zaboe. Karim Yamado. Nana nongo benga so idosi. Aleye Yamado na nini? Ne lokote. Ya Yamado kuna ota le lo mo memi penza mutu na. D'accord na sima. Donc qui tu penza? Mwana zalaki wana. Yo zalaki na kona ki. Mais swaki bango eza ndenga nini? Menga sikoyo. Donc muteme suka kingana enanu. Ayebi ezala ndeko na biso. Zakari Baba Bansu. Vézacle. Et Laura Saliwana, en tout cas, elle est un musicien. On a peine d'internet, on a une guerre avec un musicien. Et Laura a vraiment vu, en tout cas, et Laura Salaki, n'a s'appelle Nangote. Bino balandi na biso ya émission na biso ya mokolo mwa lelo bosolo na bakenda sango. Bosolo na bakenda sango émission na nga, émission na yo, émission na biso nyonso oyo to memela bino toujours sango malamu na temps réel babi ba sango oyo ezobima lelo biso pe to memakango na bosolo na bakenda sango wana yambo ya kobanda émission na biso mokolo mwa lelo na pesi mbote na Dieudonné Maweja oyo azabongo sima ya bilili kitoko mingi boye na pesi mbote na Papa Thierry Vita na Maman Françoise Vita. Na ebike boza bongo baike Zaire ya kozika. Lelo naza bongo wapi naza na résidence ya ye la star kela yanga ni kela boyebi ebele asepelisaka bino na baetando ya ike azalaka toujours présent liboso ya baetando ya ike na bino poete asepelisa bino mais Zaire ya kozika makasi poete kela yanga ni azana kanda pourquoi parce que lelo tomoni bopeto kin bopeto baye bongo na endoxia c'est ça Dieudonné Maweja endoxia aye bongo yao voilà moi si oyo azabongo na taille 4 fois guitare acoustique balobi abakiti na na ville Kinshasa elongo na grand P balobi mwana mwasi wana azana guitare mais babosani ke ba guitare acoustique ezape na kati ya Kinshasa wana tomoni Karine Yamado babi yekutu akomema 14 kiti na nenga sima grand pe kutu malobe bimaka te me kela yanga ni malobe bimaka po kela fingaka kela lobaka nyonso pe kela kutu ndenge eza bongo chéri grand pe basala bango ege donc asimbaka ne kaka bapakola bango ye mafuta me kela yanga ni ye moko anyataka ngo penza voilà je suis avec lui kela yanga ni kela la star lelo tokobeta mwa lisolo toyeba pe kela yanga ni prestaka bongo na groupe nini kela yanga ni azanani me boyebi lelo ako rencontrer biso histoire na ye akobetela biso histoire ne poto yeba ye aza bongo nani là je dis d'abord bonjour à mon invité. Ouais bonjour. Kela yanga ni na sepeli ko yamba yo na émission na biso ya boso na bakenda sango mo liloba ya muke pour émission oyo. OK, merci vraiment na bandiko tu bazolanda biso ba s'abonner kaka
bosabone bolanda biso ba commentaire na bino pe sala biso vraiment bien ba tu autre pe sala bango message musu pe ba commentaire nga mona ba commentaire pe bangisi donc na sengi ba commentaire bo aimer donc bo s'abonner bo partager donc voilà, merci que la toko au robé télévision moi lisolo qui est toye bakelo banda wapi au banda bongo na groupe nani oyo abimisa yo penza po batebele ba mona ka kela me baye baka moi histoire wana te côté que la banda. Ouais, ngai que la black is beautiful anglais donc anglais makasi. Na banda bulo na ngai pa kama la vérité ya Muse Jeff. Na banga moyo peto sana banga moyo sika za vraiment bambote et après wanande na yaki na tout vient de Dieu groupe ya papa Charlie Nongi vit de loin ti siko donc na continuer ka kuna lelo de na groupe na ide na ko ici déjà 7 ans yango déjà 7 ans oza epa ya Charlie Nongi. Ouais. Ba bien fait nini oyo o kela lelo alobaka en tout cas théâtre pesanga boye. Ouais, bah bien fait ya liboso eza kaka ba relation. Donc moi kombo na ko kende pays nyonso bakoyamba ngai ya liboso ka ya ngwana. Ba me fait nini kasi oyo pe lelo kela yangani ermo pour regretter koloba pourquoi dans la théâtre est-ce que ba me fait pezalaka moi ba regret moko boye ke théâtre mais lelo mo boya mabe na vie ya mabe ezaka kaka ke bakonzi basutena biso te tozobuna na ndenge na biso kolia peka na ndenge na biso presque mingi ezala toujours matolo robenga no pe ndego to relation na mo boy tamo boy amonika alime ona o muto matolo donc ya pasika yango wana ya pasika yango wana est-ce que kela aurait rappelé un jour sur lelo ozana mwana no persa théâtre ouais akosa théâtre mais soki akosa théâtre loba ezana ba pays mususu mais ya biso o eza vraiment mon passeport d'avance nanu nga monanu na souffrir makasi on souffrir mtola tikecha bien eza biloko awa te eza ya bakokabela bakabela biso batindela biso kana poto eza ya awa te eza teke o kela yanga bafutie na arna ye asalaka bafutie boy pa leta non eza ke papa ya melansa tali boy nasombela na ngai na tina tele na koli ou bien maman kila de putu bilamba c'est quoi comme si ya za mutabila maman fon tang na somba yanga na jula penkela ta basket ou bien vient na ngai Eric Mabongo to ya lembintika non oyo nyonso eza ko kabende ti oyo ya Trésor Mbambi na Dallas donc Trésor Mbambi Nemto Kabela. Voilà, est-ce qu'on va rappeler un jour que Sobime pas ya Charlie vu de loin qui ont intégré groupe Morobo quelconque. En tout cas, ngamona nazana leader. Sur na bimi loba ke ngamona nazala leader. Dans Sobime pas Charlie au salé loro no moko. Loba ke nasala yanga ngande nazabona lota na groupe te nazana pa na ekaka. Ozana ne pas ya Charlie. Ce que la totali tout le monde a mikolo l'équipe penza mikolo mingité cause ba 2 jours 3 jours passé to monique papa Nabiso le premier fils de le premier citoyen de la ville papa Gentini Ngobila nakini bopeto na bango bayambi bongo endoxi wana mutu asima munene wana ayena grand P. Tandis que biso pe na Congo tozana ba grand P yo zali tozana ba DJ baza tellement belo ke boko sala pe loko mo bokini bopeto peto peto le ngo pe bien na bendoxi toza pe na ba Karine Yamado tandis que mso za sima munene comment les anani je l'aime tozana ba surtout ma je l'aime surtout vie surtout ba vie wana bazana bango omoni sikoyo esala bino ndeni en tout cas vraiment surtout nga mutu obalobaki kela yo vraiment amutema mabe yo pena mutaketo surtout ngankela black is dona sepela na ngwa ta mukete on sepela on te parle pas oui
nasepela nango te na ndenge atiolekaki. En tout cas tozana kela yangani nazali nakufa te nazali pe na makambo babezi nini kela yangani mais grand-père yembaka mais yembaka te kela yangana yembaka DJ wa nazali pe toane équipe na biso mo les petits tailles mikuse boze ebele nga mpe nazala mwa mokuse te yo oza molai yo apa mpona biso te. Oh là là, quand même il y a une personne qui dit que nga mpe naza molai ozoyoka yo moto bango nga nazala mokuse ozoyoka kela nde abi te nga na molai yo aja mo te na biso eloko nini ezangaki ke nkela alo toana besoin na yo osala donc to bande kolobela makambo akini bopeto bakoyoka nga baide mpe ezali oneti grand mpe na malobe bima nanu omokino soki okomeka nde grand mpe naloba zela na nto okoma omokino oyo toloba makambo avrai eza teke peut-être toloba teka mpona mokino mpo ebonga nanu nanu babukumestre ya ba commune ya ba quartier ba chef du quartier eza ba chef du quartier ba chef du rue ba chef d'avenue faut bobengisa bango nyonso ata par commune soit par quartier obengi chef du quartier obengi ba chef wana bakolo mabele bobengisi bango pe ndeza wana po esalaka bango bien bazwaka pe nini babenga nini na fin du mois pe babanda okezwa mbongo nini salaire na bango bazwaka basalaire na bango na prime na bango yo momona donc chaque avenue soki ezaki o mardi salongo donc mutu na mutu abanda kobongisa liboso pale na ye nde eza boye biso boye tokorange yango bien eza pe na mibeko oyo tokomona ke liboso na ye to na ndako na ye eza salite oblige aza na mani bokomona bokomona ke makambo ekochange bozwa mbongo bosala wana tobenga yango nini distraction lisoko bopetu te donc eza nayebi te selo ndanga moye naloba eza te mpo yo moyebi donc eza te tosala makambo moko ya distraction bato na bato baza na bango soki na Guinée soki wapi bobengisa bango bozwa ebele mbongo bongo bopesa bango kela ya ngani aza et en plus soki mpe ezalaki ke babengisi ye biso eske olingi bapesa mbongo bapesi bagrand mpe bapesa bango combien bapesi bango mbongo ebele yango révolté bino yaya bapesi bango mbongo ebele zwa na billet ya avion zwa na logement mpe kokende na bango mpe bakende bakar lisusu yo otalaki yango te soki yo otala internet nsima mabe nga mutu natali yango mpenza na tv bo balakisi bagrand mpe wana bakende moyi mosusu makambo mosusu ezala koloba te ozobanga mate obanga bapoison bakokanga nga sukasuka bafani bakobongo soki eza poison est-ce que bakopoisonne yo boba oyo bapoisonne bango voilà kela yangani eloko ni oyo koloba otala pe na écran oyebisa bakonzi ya mboka ke biso mpe tozali awa bokanisaka biso ata na mwa ndambo wana tokoloba combien de fois nalobi ndeti kini bopeto tozonga na kini bopeto base makambo lalika wana na kini bopeto est-ce que bato mpe bakombaki nano grand mpe na induction tomonaka bango nga bitambola mwanja emo 2 personnes 3 personnes balanda bango nga nkela yangani pato bandi kotambola makolo mais yo mo nokosepelisa bino
bimo bo comprendre te dans bateau bango mo ba sala salongo na bango eloko te sko oya munene wana ya mado peso batiaki ye ingeza pe bien eloko na zoloba presque na loba ngo chaque fois congolais aza complexe moko ya kosakana te en plus complexe yango eza d'infériorité oui ça te moka omona donc nanga pe vraiment balekinga na complexe moko satan de mutano wana satan mituna mboka nini balekina nga mona complexe wana satan bakebengaka grand p est-ce que komekana nde grand p na loba bon ntanga yaki awa message nayokaka wana siko bonjour bonjour c'est bon voix eyokana te nayokaka amweso bameka babafle banini ndezala donc eloko moko te donc en tout cas opena omoni ke mwana wa double na première baloba oyo osala na ye eza lisusu ya kotanga te malamu tolukela ata métier moko ya maboko ka asalaka na ye ndeti makambo oyo baye basali oyo batie poto likolo popo do ekomi popo Kinshasa popo pe ekomi pe poto namoni kutu savo ye kutu savo propre te moi salité za na basket awa biza salité ko zanga te tellement grand-père qui salité ko zanga te wow e baki sami lisusu e komi popo na popo siko to komi nelanga somo oyo kake lelo angine zuyo après grippe lobi kuna kosu lobi wana kuna rim lobi kuna grippe po omonaka mutu bakosoleka akei po nini grand peu bayaki nini salite leki on basaki bopeto basali lisoko bopeto basali ba bosoto. Oh là là, nous sommes presque à la fin. Voilà. Babango nini Fuenge ya bosoto. Fuenge bosoto. Fuenge bosoto. Eza fuenge bopeto te. Ndeto zaboe. Karim Yamado. Nana non bobenga so idosi. Aleki Yamado na nini? Ne loko te. Ya Yamado kuna otakota lelo mo memi penza mutu na. D'accord na sima. Donc qui ti penza? Mene zalaki wana. Yo zalaki na kona ki. Donc ndeti mbongo ekendaki so ba pesa ta Yamado 20 000 balles. Kela yanga na ta 20 000 balles. 20 000 ana esunga ngabe oyo ape ana tele na tonge mo ba mo ya mbang na lisenso mo mbang damba to ya na lisenso o lupanga yankela o pale yankela o immeuble yankela bari de implice na mboka ale bino bozo ba mbongo ebele ale boti na mboka mususu ale bayo loba na biso bopeto mais bino pe bolande ba bokena okanga na bango ba photo na mona e bactère mususu a théâtre ngana nkela black is a beautiful beaucoup d'esprit na kenda kité eza ndanga mo ya nini te balande bango eza te que peut-être nini bakenaka na mawana malgré sume c'est bon quand même moi bolingo mais soit ki bango eza ndanga nini mais ngasi koyo donc muteme suka kingana enanu ayebi ezala ndeko na biso Zakari Baba Bansu Vezacle elora sali wana en tout cas eza ba musicien on m'a que na mona peine ba internet ana mo ba guerre
avec ba musicien et le on a vraiment vu en tout cas le salaki na sepel na ngote ceux qui bango balungo kuna ba ye awa e a faveur na yo papa ngobila azana ye innocent yango ba kondina biso na esenga biyoka yokate oh ndoksi soki yesi mane batu ba rolanda landa soki mbogo ekoma soki nde nzoka nde bote na popo poto moko bokotisi na moka me ya mabe. Est-ce que idée c'est pour na bopeto kini bopeto singa eka mutu asima mutu bo en plus be boyebi be ba ube lokuta mbete nini na loba alors ba so koti zongo ah donc pleton e ba mo oyebi ke yo toni sa ba wesa na bisu oui non loba ya solo oyebi de ke oh mais yende azana so afandel we se plaît. Désolé s'il te plaît. Hein? Oh mon até. Boyo baksa les sources de salité. Yamuna lo. C'est flat ba fanda ki wana naza sir ezaki 4 kiv. Eh ba wuti ko pepa. Ba wuti ko pepa. Boyi bitiki ba wuti ko pepa. Ba wuti ko pepa. Bon tu peux pas prendre ça ton saki wada. Ya grand-père à moi un peu bien, ya zana lo wa. Ya poko, to ya piso. Mais ye bena eza mawana soni. Kela yangani. Ngana zawa. Ba président Saï, ba président Vide loin, ba président Lombe, tout ça na ba leader ba président Sobe. Ba tu baze belo pe ceux qui batia ki ba pe na balabala. Ba makalunga. Ba ti ba pe na ba aida ba zali. Ba aida ba kella ba zali ba mubiki ti ba lianza ba ya fifi firenze. Nini ba nada. Ba maswaku ba zali. Ba maswaku baza. On se battait on a nzela ba tu pe ba Hollanda ba sala pe ba kin bo pe to ba kokoko ekoleka nango bien. To le kino yo kotambola. En plus bino ba film. Ba ko pe sabino mo ba 1000 ou bien tamo ba 100 toki tata na se tamo fay bo ça na bo et ça la mana bien. Pe to sala tous les groupes. To sali pena chaque groupe. Obe ataba gak to sala kaba sije ka ya bopeto ndaku na bino alunga kuna ndaku na bino salité le avenir na bino salité donc tout le monde mutu nyoso ozana ndaku na ye amona ngafona bongisa avenir nanga ngafona bongisa lupeng nanga po mutu nyoso koleka eza pop makamba ezala bongo bango balingika mbala moko ya mabena nwa amona ndati biso ndeza atayo ndongo za so kemboka mboko ye oyebite avant kene kuna okutana nanu na chef du village grand-père ye ayebiki aza artiste comédien il faut luka nanu kela yanga faut luka biso ba oyo pe faut luka ba mikuse on comprend batatai na batatai. Est-ce que olobi mabete osana raison na il fait ba luka yo batu ba jar na bino to bokuta na bosangisa ide ke biso iloko na mboka na biso batatai na biso boy to tambola ka boy pe fa pe ça peut droit d'auteur po bino pe boy am droit de mabele c'est normal donc so na déclarer kila yangani aza keto nini keto te keto nini ngana li apa mutu tona yaka ko biloko ya kolia 5 jours pas na Bosiko. Un mot de la fin pour cette émission. Na senga ba konzi vraiment ba changer. Ba zongi sabino mwanda. Ba zo donc ndeza boy ponanga ba bengisa ngana. Ba bengisa atanga te me ba bengisa biso ba artiste comédien. Donc to solo là. Donc depuis Joli Bébé ba kenda bino boze sur na succès te. Succès ali. Ba respecter des binote succès ça mais valeur des atolobi bien. Donc ba pesa bino sous valeur te depuis ba Joli Bébé. Ezangu ka biso bato mikusete. Peut-être au mona ke biso bato mikuse. Bon so ya mado aza mukuse.
Oh là là. En tout cas, qui m'a remis à ma place. Oui. Ya madoza mon. Ah, mon c'est en plus dans la cime. Ça balingi ko zo ba artiste congolais na valeur te. Bisa za ke zo nini ka o sala carrière no libano fula mitengo ya peut-être ba pêche à ma poste. Sur les agues au bandia ngwa wati okoli nango oya okufa peka pauvre le roi machako. Oui. Oh là là. Non, loba makambo o ezo tushanga yango na zo loba so omoni mabe omoni pamba. Ngani mutu na loba ato bominga lelo maloba o etika donc seko na seko. Sina lobby. Tokende wapi tokende bemiso ezai tokende namona ngoli sute. Pendant na loba boya. Peut-être lelo ezage mukonzi o lobi mukonzi mutsuso koya. Ozana bezo peut-être o soyi ya yeza ibo peto na yebite soki na ya ye kozala nini. Akobengisa banani. Yango na loba de avant. Mutayeba valera ndaku mkolo ndaku bakolo ndaku ndeti ngande na zawa ndeto za ana lupango swati na ndaku na biso tuana papa na tuana bandeko tuana mama tomonika na tongo bo papa la muki pa ake ngambo wana ake suku wapi ake tomona boy ayena batu mobo ya apesi bango bambo me pana biso nanu bandeto nanu banda lobi nanu to lekite to la linzala na tongo to monika bo papa zo kabila bango mbo na ndenge normal aza papa mabi oko lobato o me na bana musupe mitu esala ka tepe na o simba papa na nzoto oui bana baza baloba ka bota ka bana me babota mitema te siko okela na zalaki mulali na yebite peut-être kana pe lingeza mo impe mulali pongana ya zabo na silika mbala mo nous avons coussé quand pesa mukuse nangina tuna parce que toujours comme déjà na suka to komi déjà kutuna suka que bino moko pe bo sangani ba artiste théâtral bozu ndela inde ti et papa Gentini Ngobila boke ko déplorer makam bino moko bo sala initiative na bino moko eza eloko nanu na isa bozo banga bande kona biso banga poison oh bo banga poison ndeni obanga ka poison oh bo boke kuna bokelia attendez na lo baboye ebele pe babanga ki abamona kenkela pena tanda pena ba vérité poneti yo bo Gentini so atalika mutongo lo bane mukuse na okenanga na ya patiki na Gentini azana na faute te wan noko na munu yake noko na munu yake na faute ve ba conseiller na yandi nde boke na faute na batu o ba ya ndinge koti ngala baby yaza na faute te omuni ndete papa ndanga zana mutu mo azana makambo bele oya Siko lokwa baninga no babanga poison yo lokwa yo ozano ganga filme yo moko kozwa inde teti kuna OK peno ebise papa Gentini ngakela yanga nikela ngayo mto mkuze na besoin o sengi pe audience okuta na bino il faut zana biso ba journaliste pena bo tiki poso yeza kenga moko o kokate nako sangi sa biso neti nganga na combattant ngana wayananga so yeza ke ngamo pena na kangi pena inde fona zana ba journaliste ba filmer po comme kuna teke bakanga so bakanginga biso de eleki oui to sala kana to solo lango to kiniti papa Gentini sepe coupage sepe mbongo baby mi pe to kaboli pourquoi pas exacte que c'est mbongo na biso ba congolais oui voilà kela yanga ni 2 ou 3 personnes moi libanga oui to benga ngolo ko nkong oyebi nkong wena ndinga na bet ngana lokele oui ya lo kwa chasse bo ko tape chasse boyo mutu mo azaka na munduki na munduki yo be abeti te yo mutu beti okanginya mato so to kabola biso nyonso OK o comprendre yango na ngope na idée so ba chef na biso ba président na biso ba ko sangisa biso nyonso ke biso lelo vraiment
Attends que tu parles papa gentilité. Tu es la première ministre. Tu es comité. Et ça l'a bien. 2 ou 3 personnes libanga. Au petit numéro. Au bois qui numéro 243 89 45 15 899 plus 243 plus 243 89 45 15 899. On a vraiment rejoint la WhatsApp. Appel normal. Ok. Moi 2 ou 3 personnes libanga. Ouais, ma banga nangai. Oh là là. Excuse pas. Do bambote nanga vraiment na repesa na honorable Jean Mvundi likofa changu vraiment Jean Mvundi likofa changu mbote nanga vraiment na papa Hermelance Kwaso à partir à France papa na Elikia Kwaso Ganjogo mbote nanga mama Albertine Kalambote na France wana mama Kawane Mas Pera Lomiga peintre na Londres mama Odette Omeko Yalem Bintika vient nga Igoba Lox na bosanite na pesimbote na mama Neliana bambote na nga na bafantu balingaka nkela yangani mbote na nga na ve na ngai mo aza na Dubai zela pardon mbote na ngai na mama Kitoko Equateur mbote na ngai na mama Jeannette mbote na ngai vraiment na voilà mbote na ngai na Trésor Thème Cargo na Turquie bandeko na ngai ya Turquie bendele kwa ya te vraiment donc elela bino ya trop merci pour la félicitation merci bandeko na ngai ya Chypre Afrique du Sud Maroc donc presque na Togo pe bazo benga nga donc balobi kela tolelio mabe de bambote na nga na bango nyonso bafantu partout na monde bambote na nga na mama Kela moleki si mama bosana tosuki wana zela nanu kela ekei yaga nani yaga pardon nani papa nani waza na Belgique Adjo Diantama na bosanite pe na Robert Diantama vraiment bambote te kela te oza livre te Fils Malendo bambote na ngana ba Djibri ba Lens. Oh là là, non, qu'elle a exagéré. Voilà, nous sommes à la fin de mon émission. Là, j'ai dit merci. Leader na art na musique na minute eza bina filé. Comédien eza nkela yanga bina filé. Oh là là. Full boss. Lobin kela yanga de na répétition to zala vraiment pas filé. Pas filé. Voilà, là j'ai dit d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. J'ai dit merci beaucoup. Voilà, là c'est mon téléphone qui sonnait. Merci beaucoup à papa Thierry Vite et maman Françoise Vita. Moi j'ai dit encore merci, envoie-moi Bina Filé, mon papa d'amour, mon papouche. Papa, bonjour à toi, merci à toi. Quelle est la musique, et Bina Filé, na mondra art, et Zabongo, quelle est Yangani Kela. Moi j'ai dit encore merci à Cisco
Nico Kamba, tous les amis d'abord mondial. Quant à moi, Nalela Bino fort. Bonsoir chez vous.